Eh bien voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs de la télé de la Reflète, Ndi le Touma Télévision TV. Merci encore de vous dire beaucoup Pembele Rwanda émission Lelo Masolo na bino na couloir, émission Masolo na couloir émission et puis ça m'a na suka bajoka. Mais avant de commencer l'émission dans la télé ça va cette station na ba linga mona suka bajoka. Et simbote na honorable Laurent Batumo na papa na biso poza na pesho mbote pourquoi apesa mbote na maman Frida Mouchi maman oyo vraiment soki azui bana ya chango pesi bango kimia vraiment za rabia maman Frida Mouchi salut à croissant pourquoi pas na pesa mbote na ba yebanso oyo ya MSC je pense que vous comprenez vraiment ils ont vraiment bien pesi mbote na bana chango nyonso le to yambi papa na biso moko na biso molobeli ya bana chango. Donc président fédéral il y a bana chango nyonso ya MCN donc papa na biso ya honorable Francis Baimbele donc papa na biso oh vraiment avant ça bana kimia bana chango kimia vraiment pas inaye mobulu pe kuluna ezala soute voilà sans plus tarder na vous passer micro na mon confrère de fils kabe ya azape moko ya biso pa na mokula lelo na masona kula fils kabe ya bonjour pour na wewe ouais bonjour Ndeko Serge Bolo merci na baimboka merci na bakongoma nyonso bazui bakongona na biso à travers Etando merci na yo na ndeko ndimi malaka lelo to posateur na yo koyamba Mwanamboka Francis Baimba Léa. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup fils Kabeya, merci na baimboka botabiso partout. Je pense que Boza et Belé na poste de c'était un bon petit écran au la mona choko bajoka lelo faut lelo. Donc le gars mingi venant dans masolo dans couloir lelo donc tu la vérité il y a masolo dans couloir lelo to yambi moko ya biso à sa représentant légal. Il y a MSN. Donc vous comprenez que MSS ils ont la émission, ils ont la partie politique oyo et le bela maïman sur le bagaya chango. Ote c'est pas que non au kabola non biso de avoir pour le bela nyoso zawana. Voilà sans plus tarder tourner ko yamba lelo invité na biso spécial invité na biso oyo aller pour na bana chango pour na bana ya Congo ko le bela wa maïman sur eza na kati environnement biso honorable Francis Baimbele azamoko ya biso honorable bonjour. Bonjour messieurs les journalistes, nous nimiko ya mangai na Njili Etumba, chaîne monene ya bana Njili oyo ezosapi na impact na terrain. Merci d'emballer le mangali. On a biso merci na maman Frida Mouchi oh maman oyo azuli lombela pe libaku ya obenga biso bana biso ba mala biso moko ya biso moko ya bakami. Merci à papa Laurent Batumo na donc so yote marato. Merci à mes bons so banda émission na biso lelo masolo na couleur ya Njili Etumba. Merci aussi na mon conduit merci honorable ndenge lelo ozuli baku pe pour l'émission na biso en tout cas toza ravi ko mona na plateau à lelo. Merci beaucoup honorable Francis Baimbele donc biso yebi honorable Francis Baimbele mais la population ebele bayebi yote balingi vraiment baye bayo honorable azali nani pe auti wapi pe azanani à vous. Merci messieurs les journalistes pour la question. Ngai nazali monsieur Baimbele Bembele Francis nazamwa na Njili na botami na Njili la quartier 12 sur l'avenue Mazi. Après évolution, mes parents, les camarades, les tour la limité. La 17e mairie, on a mon ressource dans la zone de Njili, dans la quartier 7, avec la Guadolite, la limité où on avait la commerciale. Donc, la Yebi, pas si il y a des Gilois, il y a des gens qui ont témoigné. Il y a vraiment des Gilois. Ngai na vana na Njili moi c'est na bana na bandeko nyoso famille nyoso ezala Njili. Voilà, merci beaucoup honorable Tomoni partout bazolo bela kombo na yo partout bazomona bazolo bela mingi kombo na yo pe action na terrain vraiment ils ont mona na donc ambition na ezali pour la population na yo bazolo ezala yo. Ambition na ngai ezali ke toza bana Njili biso nyoso tozo souffrir na Njili biso nyoso. La moi mon quête ozwaka tomeka ko partager na bandeko bazo senga ke non to ça nini pour na Njili na biso mais to tali ne mboka etambola donc tout ça ni ke bandeko souhaiter nanga moko na mutema na ngone fona kende na parlement pour na ko bungela souci ya banjilois pe ya bana chango. Merci beaucoup honorable. Ni les ont motivés pour nous bouger là-bas. Bana ya chango, bouger là-bas. Donc ma maman est belle de l'école est donc au milieu là-bas na chango vraiment c'est ça. Oui. Souci ezali pour tout le monde na bandeko ba souffrir. Tout le monde a souffrance qui ça na Njili, banzela ezate. La terrain na biso mon terrain si ça na Njili de dans les kufi.
ok na mettre coquin surtout quand tu as 13 nzela zate toye na loemba boulevard loemba nzela mobulu mais possibilité zali ya koluka pona koluka ko bongisa biloko wana soki toke na parlement. Voilà, merci beaucoup. Fils Kabia pas allé à Zamogoya. Bisso Mogoya dit il y a des télévisions. Fils Kabia, je pense que on a dit honorable Français Baibélé à lobby. N'habitez tout na pays aux causes en. Merci de Serge Bolo pour la copie Sangama Loba. Moi en Mboka de Francis. Tout le monde est là, na kati etando koloba, vous êtes devant caméra, ba Mboka ba kotala yo, ba Congomani, ba fongoli misu. Politique en Mboka lelo de Francis et kotamba lokwa politique ya kalati. Nine ko motivaka otango iso na njili bakulutu bayali ebele bakobima te pour la kolobela njili bapaka bayali ebele bakolobela te pour la kolobela njili nani ali sima na yo pe nine kotinda yo kopousse le elenge okobeta to la kolobela toujours njili na ngai ngana kokende njili parlement pour la kolobela njili mwana mboka de kofansi on to ikoloba pamba te ba ikongo bakokoma libana ya mboka bazwa biano na mituno bakomela biso. Merci monsieur les journalistes. À la ligne autour de très bien. Nous avons Simanangai, Ezali, mais c'est Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix, le chef de l'État. Pour le biso de soutenir, Ngai Nazali, moi, MC. Il y a Laurent Batoumon, Nadia Tabao, Naya Mama Frida Mouchi, Yaya Yalaki. Simananga izali ya mwana. Mwana azali mwana ya MC. Tozotala ndenge bandeko batamboli na biso, bakulutu. Ndenge lobi wana bazalaki liboso na biso. Ba mama pe asona mama mwabi bazalaki liboso na biso. Ba veli susu bazalaki kata parlement provincial. Liboso na biso, totali ndenge batamboli. Mais biso tovali pembeni ya Grand Zoï. Honorable Laurent Batoumona Tiataba. Vous allez bien former la politique. Vous avez l'ambition de kende wana les populations de kende. Vous avez déjà la formation nyonsoana. Donc population de biso ya njili bache biso maboko bazala décider. Est-ce qu'il y a dit pour la misoloté, le coup la tata et le pouvoir en place, boyo ko batango iso lobi na landio na boke binyon solete. Nani na sita mutali si manga ali mo mboka excellence monsieur le président de la République de Kochilombo to ne ko batu mona na mama fidèle ko ba ele misolo yango ko pousso ça la politique ite mo mboka de ko France ce que zaki pour la misolo to ça la politique ite isa pour la misolo ti isa pour na kotala comment to aider population giloise parce que baza ko kema baza ko souffrir to ko aider bango comment total na moyen to za nango ils ont concaté il faut que négocier poids la politique pour ceux qui te voté les MC et Belé tous ali majorité parlementaire tous oui primature tous oui parlement tous oui assemblée provinciale pour que monde na couleur oyo ndenge ko sala musala nango population au CP là parce que nous allons former par Laurent Batoumona Diataba. Voilà, merci beaucoup, merci de Toyoki Nengi pour la population. Je pense que maman Fatou Abel peut avoir si ma caméra a mon Nengi Olobi ma solo na lelo. Le retour sing na fait retour na yo. Est-ce que honorable plan de société na yo ezanini plan de société na yo. Merci monsieur le journaliste Serge Wele pour la question na yo. Plan de société na ngai ezali demande ya population va voter ngai voix nga oyo so va voter nga ba tinga na ki na parlement neto ke ko bunda ba difficulté oyo banjilo bazana ngo njilo za problème ya mai njilo za problème ya courant pour ko lobate donc plan de société nga ya ngwana pour un député azalaka na plan de société te. Mais tous années dans ma projet Bedi pour nous qui est dans le parlement provincial Bedi ezali mais tout qui est exposé on tant pour faire sa voix tindinga dans le parlement pour qu'on ait la différence
entre bandeko les gars qui bosso na biso to tenasi. Voilà, merci beaucoup honorable Francis Baimbele. Donc merci pour la question, merci pour la réponse dans ce vidéo. Puisque vous pas aller à Gobega peut couper sa motuna et pas nayo parce que vous êtes devant la caméra. Voilà, merci Ndeko Serge Bolo Lengo Pesinga Maloba Koloba na pesa tambo te bandeko mbaiba kola na bana ya mboka. Merci na ba diaspora ba ko komara na Londres bandeko so de bitune komi. Merci na Kulutu na Kwashi, directeur en marketing et pas Kolandaka. Merci na Cordon Pichu Mouchi et pas Kolanda Molani Monene ya manaka biso. Mona mboka Ndeko Francis, motuna na ina tuna na Kolanda na boke binyoso. Ba komoba na loba kya mo le bandela wa te politique ya lelo ba fongoli misu makasi. Yo koloba banzele réalité na njili ngai lero botinda ngai na parlement na kende kolobela njili webike bakulutu na yo ebele na koyi kotanga na nga bakombo pa matela njili tumanga na kotanga na nga bakombo to ina pays état de droit mama moi bi personnel to vota ki na njili yao akende parlement eloko te ndeko di tumonisi mwana ya njili ndeko makelele nzinga Jacob constaté ba yali ebele ba yi Congo bakenda pe ba ya na malobo koloba bake parlement eloko te yo pour assurer population ya njili nini oza devant caméra bandeko ba kotala yo maloba na mboka. Merci monsieur le journaliste la question posée ngai. Bon, et ça n'a vraiment plaisir la question na yo. Parce que ils sont tous de mon côté. Très bien. Toyebani bato to vanda na bango toyebani comment to vivre na bango ensemble. Donc, biso, tu connais un vent nouveau. Tu connais négliger base à ta moukolomoko. Et dans pourquoi ça t'est, tu vas dans la base. Parce que moi, bandeko, bah on le bango dans la cité, bah peut ça biso confiance. Et ça que pour te vendre dans la bango. Tu connais négliger base t'es. Pour base il est na biso. Donc bandeko, bah rozala base à la vraiment il y a mité ma pio. Bah comment la différence entre monsieur Francis Baimbale na bakulutu nyonso tangi kombo wana baza bakulutu na la NG na ko négliger mon côté mais ba comment la différence ya musala na terrain parce que biso slogan na biso lobi mongo leta moibité ingeta nzambe kaka biso na slogan na biso lobi musala na terrain biso lobi nzoi swa bango donc ne baza bongo ba omona nzoi swa bango bayoka douleur bazo BCT la CMC biso na MC balobi MC lisanga MC musala MC mbongwana e masolo ya sika chombo na litoi maloba na monoko musala na terrain ya moto musala mbongo ya leta moibité président national a pekisi. Président national a motivé. Pourquoi tu as cette différence? Que tu as commis ma député, tu ma base. Puis ceux qui va passer biso mandature ou tu as pour la libéra. Je vous rassure, négocier Joël Lazali, Nandegolanga, Fils Kabea. On est ensemble, tu as kakaka. Mais bon, on a différence. On va limiter tout le monde à Ndeko Francis. Je dis que maintenant que Zongaka, on a étendo, maintenant que Zongaka. Ndeko Fils Kabea, na sengio wa image oyo o garder yango. Na ko bomba ngona boke binyoso. E ko zongela we. Mwana mboka e ko zongela we ba image oyo. Merci. Awa yo ko luka debala batantili. We bike image zo ga Ndeko concert. Ko zongisela yo oh non. Njili na moni ba koma ko ya ko senga misoro tombo iso. Merci. Voilà, merci beaucoup Nzo Histoire bango pour la division Nzo Histoire bango na MC Nzo yego soit bango so ça m'a bien joué que soit yo parce que so tamboli na libanda la population Nzo yego soit yo. Merci beaucoup honorable Francis Baimbele ya oh question dans mon tour et où pas ya Richard Louemba parti ya Belgique nande ko na biso fondo na Paris. Ba lui ba tout na boye. Baye oh ya kate 5 bali ko la mingi bali ko plaider trop na bakambi ya njili. Banda izala extra coutumière à l'époque na 54 aux Kinjili centre extra coutumière. Voilà mais c'est pétillon zalaki. Voilà mais c'est les brins bazalaki. Si lelo njile ko kine na kokufa toujours en face humaine to yebite to kine place ni. Ndenge oye kate 5 en comme cité comme fleuve Congo. Donc si c'était donc cité du fleuve pembe ya ibale.
Tout à l'heure, dans la biso, ils allaient aussi la population environnement passivement te c'est pas sécurité. Pas si tu évites tout le banini, tu évites pour le sanctionnement tout le banini, tu évites de Francis, Bamelea, il y a les mots qu'on répétait à Banacham, les fédérales et à Chamobim, MC. Au prometteur Bananji Nini pour la bilo Kowana, où il s'alama Nanji Obimba. Merci Serge, oui, pour la question. Pour la question 5 kg lobby, ils assurent l'avenir qui est beaucoup. Naïbi situation wana, nazaraki pe déjà wana tout à la kiango. Mais toyebi on doit la population. Matongi na carnivore. Nous t'avons levé biso azati. Ma député monsieur Nchili, balo bakana bangote. Oh, faut ça, pour ça les plaidoiries. Bon, tu peux savoir maïs pour bazar pour ça la tête, biso de garder. Tout ça la piste de solution pour la makambouana, ma piste zali. Mais tu vois le bangon est noté pas oh bazar déjà na de course pour l'émission oh baoya oh iba maïs na biso. Moi tout le bagnon sont exacté na les gens na manolo ba mais comprendre que t'es tout ça la solution ceux qui l'ont aussi pouvoir ba de quoi précis biso chance à voter biso. Na yebi ceux qui pourquoi na yebi situation za na mettre croqué na yebi situation donc na neuf na yebi te situation no exposer na njila na ubunga na yebi parce que ça presque nyonso mais nous essayer na biso za toujours pouvoir pour me voir la différence les voilà Serge. Voilà, merci beaucoup honorable Francis Bayimbele pour la maloba kitoko la population na yo oyandili bazo lenda yo. Honorable donc toka ki oloba ki mingi ke non ozawana na nzoyi po na mbongo te. Na nzoyi ozawana po na kusala la population na yo ya njili. Mingi bazalaka awa na njili ne fiska bia to bana biso soki ba poser donc ba ko tia candidature na bango ba ko déposer na population à voter bango. Après qu'on vote, merci à la population. Tu évites ceux qui ont pu avoir la réponse, merci ou comment tu évites. Parce que mine bazo plaider le combo il y a pas konzi. Oyo boy, oya kenda, oya comment limiter, comment boy. La fois dernière, à autour na niveau na fiscal beya, na veli mampoko, le bien avec impoko. Mais maman mo auto, azo plaider ming. Donc il a évité ce de ces années. Voilà. Na on sait rappel la régie va commencer émission élément on a maman na biso on a de plaider pour na ba connexion ya njili. Ça va? On se retrouve tout juste après l'image, tu vas dans l'image. To voter makele nsinga awa. Tala nene na commune ba. Tala na tondi. Na dinda ku tina ndako mai kota tina ndako. Na la ka mai so mula butu na olala te na kozaka libanda ti mwana la na se le mso ko kufa na zaka libanda tala kote nyo se kangama kuna na se kuna bateka kuna bakabola sai ne to voter to za make to sali kama be mukilango to bolinga ba sandeni bande kono ba o bango moko to kufa ka boy to kufa boy yesu ko afa na ebia biso kufa kana biso tala mai to olala ndeni sokombule la ndali suru ya leo ya lobby biso to kofu bala na sena mabele wana batanda kitoko balali siko baola ndeni. Voilà, merci beaucoup honorable Francis Bayimbele élu à bana Tchango o badinga mingi vraiment je pense que honorable de l'autre beno lobi na biso fiska bia pas bimena ngai azam moko ya ndeko na biso ya native television fiska bia olanine honorable lobby na mai matali pour la njili ndenge avec qui proposer la qui vraiment pour na ye alobi que non assurer population na ye ki bola moko ezala. Donc, pour nous, vous avez moi pour Yabiso, au Kobani, pour honorable Francis Bayimbele. Merci, mon amboka Serge Bolo, pour nous passer un micro. Selon mon amboka honorable Francis. Elengi abwanya onjili ba kotila motema mais là ko senge te ko décevoir njili tenjo voilà ko to yamba ebele pe ala etando le loi na maloba ya sukali ko kwa mutu mwa ko flatter le korbo le renard tamba ko pesa embuma akamata ke ina bi ke yo ko kenete voilà mutu na ngela tu na pamba tende ko serge autu ko tu na yo mona boka pour ko lobela pour insécurité phénomène kuluna le lo na njili komi 19h bilenge ba ko kata bat na machette na utu ko mona moko ya ba député. Il y a déjà ça continue à quitter beaucoup de malgré on a nos quantités mais tu peux ça peu chance comme appel à ndabango na parlement nanda kwa makili bibe ko kuna ngama kimatseka sangisi bakuluna ko ebisa mate bilenge machete ali malamu te boka mata ba moto bokende ba centre formation bokende kotanga ponso kotangite okosa musa kuluna ba kwa okamata yo okekanya makasisi. Est-ce que démarche l'union beaucoup qui peut ça bino ba notable ya njili ba politicien ya njili beaucoup ça la mamba politique comme on a commandant ya district ko solana ye comme on a bourgmestre
komona bakulutu ebele oyo baye na kati ya njili ete bofanda bomeke mpe kosangisa makanisi mpona kosilisa phénomène kuluna na commune na bino ya njili. Merci ndeko na ngai na question posé ngai. Oui, pour le phénomène ya kuluna ils allaient vraiment dossier moko il faut tout travailler en gros calmement. Pour ce qui est la force, nous avons vu les gens qui ont fait moto, mais est-ce qu'il y a résoudre le problème? Ils allaient phénomène. Phénomène il y a cas, il est cas. Est-ce que pour les cas, biso, il faut tout chamailler les mini, tout ça dans le plan. Mais n'est-ce que la force, nous sommes en Gili Awa, pour féliciter mon major Rémi. Kanza. Mon major, félicitations. Pour mon major, Azosala Moussala Nae, Kitoko. Tozo mon Nae, matin, midi, soir, Nae, tout ce qu'il y a là, mon major. À 2h, 3h du matin. On a dans le groupe d'intervention, on a tout le monde. Dans le groupe d'intervention, major Rémi. Major Rémi, Azosala Moussala Nae, Kitoko. Parce que mon boulot, mais aux hommes, il y a des problèmes, ils ont aussi la tête. Pour ceux qui ont la force, il y a l'État, l'État major Rémi a mis ça corps et âme. Mais là, on est aussi là. On est aussi là dans la force on a dit. On est aussi là dans la technique. Tout dans la technique autre que ça là pour qu'on a ici là. Mais les qu'on a là pour qu'on les s'inventer. Na ligara partout, bakuna nyos pesa babitumbe bunda makana, kuta na kana bango na sola kana ba. Ba benga ka voir même ngake non. Honorable Yaka, excusez là non honorable. Yaka ta situation entre 7 et 6. Yaka ta problème entre 7 1 na 7. Yaka ta problème na ligne na 5 na 4. Pesa bakuna les obunda. Chaque jour na na mais dans la technique autre aussi ça on se qui te pouvoir. Ezali, ont constaté que vous passez en 2023 et l'on a chef de l'État Nabiso, président Etienne Tshisekedi Tshilombo, et l'on a honorable président Nabiso, autorité morale, Laurent Batumona, Kankam, et l'on a national Nabiso na Tchamu Awa, Mama Frida Mouchi, Yaya Yalake, Tokomona Maramwana et Kosila. Ezali na kata ya bureau d'études. Plan ezali, mais on s'est engagé sur tozwane gestion. Toko man exécutif wana. Avec Laurent Batumona, nous voyons la différence à Congo. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, Matondi, moi, Mboka, honorable Francis, le limite, mon collègue, tout à la main, tout, Kabana Bongote. Et là, mon tour moko, bakongomani bakotuna, babi fiska beya so kuten honorable Francis, meka kosula surtout bana injiliza association ADEN, association diaspora njiloa, ba ali ebele ba ko soutenir binope, le kwa makanisa malamu yali kulutu fondo, ba ali ebele kulutu Patrice, Gade mukulu ba ali vraiment ebele babi solo na mona boka Francis, ameka ko expliquer biso, pambate wali parti au pouvoir. Alors, bon, pas battre les découvertes, Laura Batumon, autorité morale, nayo, aina kata union sacrée, puis aina kata union sacrée, on est clair et bani, tout bombarder mon amboka Francis. Alors, mboka yali na pasi, Kongo mani bako souffrir. Mamba côté kama mbika na point, moi kwanga, moi makala. Mais kamba koka moi, to kotamba na nzila, to koni mwana mboka, je koko Mulumba, excellence vice-gouverneur ya ville de Kinshasa, a Pessi. Mot d'ordre, bakobuka, ba maison, ba mesa, ba maman, bakote kobe moi kwanga. Bino kwa yali pouvoir en place. Kwa yali pe moko kovanda kana bakonzi bakulutu lora batumona motata ekolo ayo kaka bango. Okwe koloba nini par rapport ya mambo ekoleka na Congo attaque congolais. Merci mon amboka pour la motuna na yo. La association ADN na sepela na makasi. Bandeko ba diaspora ba na poto mais ba pesa ba moyen ozomona no ba sala ba tirage na ba caniveau awa on va ba bourrel ba na ba choisible bien organisé. Très bien. C'est que la initiative voilà pour bandeko na biso ba vie ba na mikili oyo ba pensera toujours ba tonga pe toilette publique na école à CDS.
tout toyebi tolandaka toyebi toyeba Gilois. Mais ce qui concerne maman vice-gouverneur Gérard Moulumba Osala, ils ont la attribution à eux. Bango les bazana bazana exécutif. Bazana besoin population azana propre. Bazana besoin d'éviter ba inondation. Ce qui te dit dans la que ma maman bakolia ndenge nini pesi batekaka toko nous allons faire la saleté au soto. Toti kae asala musala. Asala musala na ye résultat nango tozela ce qui est pesi positivité toko condamner. Combien dans la plan oya qui dans le bureau d'études na biso to raisonnable. Les pays qui le bureau d'études na ko réfléchir. À mon niveau, il faut que la kiosque na banzina, la garage, côté to ba garage to condamner j'espère. Ba kiosque ba ota la paix. Donc à mon niveau, esengeli alongola kiosque wala alongola mituka na nzela. Ba to ngina ba kali to mona zo buka ba ndiko mususu. Ake na monde tina suka pour éviter inondation la ville de Kinshasa. Il y a un moment où il y a na quartier 5. Donc, toti gaye, asala musala na e, na suka, toko jige. Merci beaucoup Ndeko Francis, mais Kofi Skabeya pour la Ndeko Francis, tout le monde tous les réponses. Donc, il est là sous Kamana. Voilà, Ndeko Francis honorable, elle a dit bien, on le dit bien que ma maman bazoko donc toti ka mwana mboka shiko mulumba, donc c'est là asala musala na e. Bon pour la maman oyo ateka kawana a vivre kaka wana aller la kawana molo ka mukie bobuki yango akosuka boni na libota na ye. Merci monsieur le journaliste pour la motuna na moni boza ko marteler mingi pa ya ndeko na biso Gérard Moulumba Jekoko vice-gouverneur ayebi mosala ko sala ayebi tozela ye asilisa bongo to juger na suka. Maman o balongola ki ande côté kana mais na bita ba côté ki na nzela ato na boulevard balongola basi ba kufa te boko tse biso kuna te to yebi ke to ko gérer on a 2023 botika asala biso to ko juger na suka même biso to pe permettre na ba politique to famille politique be moko biso nyo so si matata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to tika e en tant que vice-gouverneur asa mosala na e to ko juger na suka. Voilà, merci beaucoup honorable Francis Bayimbele. Donc merci pour na mutu na pena question na opposition. Merci na réponse. Na Office Kabia pas ali Office Kabia pour na mutu na oyo ndeko Francis Bayimbele a lui pour na ndenge mona mboka shiko ko mulumba ali ko sala masura ya bobongisa biso ça pour na ba lobby itali ba moté tina 2023 ba kota makambo wana. Voilà pour na yo lobby ni mwana ndeko Kabia. Merci pour la motuna na banzete mwana mboka ndeko Francis wala toyebi azana kati ya famille politique mwana Jekoko. Biso ali ecclesia kati ya mboka wengi balobaka ete église au milieu du village. Wala itali mambo ya Union Sacré au FCC. Nalobaka tout le temps na manaka ba kolobaka boy. Na ngena sembola mukende ko Serge. Et ndeko moko akobenga ngai banda ya mboka na Londres. Journaliste ali église au milieu du village. Ngala ali muta FCC. Na ali muta Failu te, na ali muta Union Sacrée. Na ko sala ko be mosala, mais o ko menasaka ngai. Plainte na yo na signature na mboka ya l'état, to landa numéro wana et ko benga ba service ya l'état. Merci mon mboka. Le monde dimaki ko ya na lokasa na pesa pa tambote na batu balé bon na tika de Serge. Merci na kulutu langa kwashi directeur ya marketing musala kitoko sala matondi na mwana mboka coordonnateur Pichu Mushi na banzete manaka ya boyende to kosenga eleka apela nzo télévision coordonnateur Pichu mama Frida ko lela ete manaka wa manaka ya peuple ina posa ba la informer peuple ina posa ayoka ba homme politique ba koleka to kolobela pe valeur ya politique ya mboka na biso. Merci na kulutu nga maître JP Mayamba kuna na tripe ya njili yepa kuna na biso procureur ngenda kuluta baleki kimi ankolo za mabota binenge ya bino de Serge maloba mboka to kabona papa malaka mokwalelo. Merci na ba imboka na botala ki biso, merci to komo ki ni vraiment na suka na biso poto kabona bino mokolo ya lelo mais na zanga te pesa mbote na bino paso botala ka pe biso. Merci na coach le ya vraiment azo coacher bana tiango za la malamu pa tambula lolenge nenge esengeli na population pour l'environnement na biso na coach le ya. Merci na Yves Kimbota pose la mingi na conseil au sa population vraiment ndeko Français Bayimbele ya to komo chite na fin na suka lelo na éviter sport na yo lelo na on me bobeta moké social.
maman na biso ya wenze ya 6 oli wenze Kasai wana ya 6 parce que wenze ya 6 yali wenze oyo lesa la population ya Njili vraiment ya donc ya sanga ba ya quartier belé ya 13 ya 6 ya 8 ya 12 quartier wenze 6 wana voilà wenze wana esali bambula na mambula meza kana twate malongate pona yo honorable François Bambelea parce que mutuna oyo erutie epa ya ndeko na biso maître JP Mayamba yo mta alobi mutuna oyo totuna yo ndeko zali na devant etando na biso ya lelo. Merci Ndeko Serge Wele pour la mutuna na yo pour na likambo etali toilette publique na kati ya organisation ya 6 bon biso toko ko pesa ba fausse promesse que autre ya kotonga te tozosenga na bamama nyonso baza na exercice na mois de décembre awa enrôlement ezoya bamama basenrôle ebele na 2023 to voté utile bo voté ndeko na bino mwana na bino leki na bino yaya na bino bokozwa numéro ntango senya kopesa ba numéro mpona toi il va résoudre un problème où ils ont dérangé biso et Njili mobile. Merci beaucoup honorable Francis Baembelea, merci bandeko baso botalaki biso vraiment to comme il vraiment na suka na biso émission de l'on habité fiscal be ya mama no mama mukie kokolo ba na ndeko Francis bien na population ba ba kotala biso. Message ali mwana mboka ndeko Serge ba yi Congo nyonso ba Congomani nyonso anya posa ale kanetando. Neti télévision pour la chaîne partenaire na biso partout dans zo ibisika to ko la kamana kana biso etando ali polele bengi ba numéro affiché za malam o komeli biso sur WhatsApp et ko za pe malam o lingio sa la promotion ya parti politique na yo o koleka na banzete semaine prochaine mon amboka Francis oka ko za la nata to ko sangisa ina président Ligue des jeunes à original parti AFCC a benga kinga mon amboka de Gol Mayungu a une déplacement en mission et implantation à parti kuna na Kikwiti. Comme la kinga to mona ko annoncer na Facebook a bisinga mona mboka fiska beya na koya semaine prochaine to ba ko sangana de conférence to solo la taille da plateau FCC da Union Sacrée na kati ya plateau et kozala malamu koleka donc na éviter de conférence maloba yo poto kabwana message na parti na yo oye kamba mina autorité morale na yo mona mboka kulutu batu mona diata ba on appelle sembo TP mama Frida mushi pe la militant na yo ya Njili topé chango en général au Kolobanini bon to ba okabano mbote na batu balé to. Merci messieurs les journalistes pour la question posée ngai. Je suis disponible, il y a un débat contradictoire pour nous défendre couleur nabiso, pour nous défendre parti nabiso, pour nous défendre chef d'état nabiso. Neko de Gaulle ali moko ya makambi ya Ligue des jeunes à Argos na parti FCC biso ba jeune to ko la politique ma bezalité naza disponible so kazuni to ko bon quant à moi na remercier bino je laisse biso Njili et Tumba merci vraiment na musala malamu sala pona Njili biso beto sawana pona ko chama boko bocha biso maboko pona communication et tambola. La kopesa remerciement ngai na bandeko yo nyonso ya bureau ou tout fonctionnaire na bango na pesi coordonnateur ya Mambetel Maponami coordonnateur électoral na biso champion ya boxe ya Changu Mobimba Daken Konde na pesi coach Leaya na pesi Bamba Mbote na pesi ndeko nanga na obosa na te président ya jeunesse na biso ya Njili MC Fiston Fwabana musala kitoko ezomonana na pesi na Dusambu na pesi Narda na Duna Narda Bambote presque bandeko na pesi mbote te otala kaka boze ebele kaka Njili na maboko na pesi ndeko na bungule mbote. Merci na sukiwana. Merci na baimboka na kutaki peli bakwa na masolo couloir masolo ya lelo pisami na mwana suka bajoka Serge Bolo. Na komi vraiment na suka na nga émission lelo merci na baitumba nyonso bandaka biso partout bozali na koto bozu biso merci na Aden Mobimba. Merci mingi na ya Fiston Fwabana.
Donc merci na yo vraiment non le message ko encadrer donc donc jeunesse Angile nyonso merci na yo. Merci na maître JP Mayamba donc tala biso mona biso ça la bien. Merci na coach Léa attends on biso ben biso encadrer pas jeune vraiment merci na yo. Merci na Dousambu na narda na biso dans la bourse na bioté va monter na bino pe na besa mbote na merci na directeur général na biso ya parti na besa na combo ya Kwashi donc ya Kwashi ya Washi donc ben na peso mbote ya Kwashi dobe yo soki ozate moyente a makabita mon ami Angile tout mes alakati vraiment merci à directeur na biso on appelle ça rappel mbote interfédéral na biso na combo ya héritier Bissako na peso mbote pozali na peso mbote tant que ozawana biso tozo pour avancer muke na pesa ka mbote mama Fatou na biso et berito ki ozawana na liaga za bien vraiment mbote na mama Saku et ça la bien mama na biso mama Fatou na biso et berito ki ozate vraiment et ça la vraiment bien merci na baimbo kanyo sur la biso merci à Richard Lema merci na Adem Obima merci na Yakwashi donc betoriote mais nazo qui était donc ça vraiment bien na comme vraiment suka na pesa ka mbote na cordon d'arquer parce que yo ne so zawana ba moi ma bitumbe za la tena njiri vraiment na coach champion d'arquer na peso mbote merci na coach Leya merci na Kif Kimbota aéroport à Bolamu ya njili vraiment fiska boya na comme vraiment na suka na émission le roto ka bana bino na baka mingi vraiment de quoi Christophe Fabana kanza ka biso ça bien Christophe Fabana yo za président ligue de siège Ordon pitu mushi pa pour la nabiso. Na suki sa rabo etolo baka mwana mbisama sa mwana besoin ebongisa sokola ya mafrida mushi ça la vraiment bien ça la bien talaka papa Laurent batumona soki bozi mwana mabebo sokoli mo malamu akoma bien mwana mbisama sa lokala lui mondeza na masolo ya biso baka mwana mbisama sa consomme de salut qui vraiment la commune suka nanga to kabwana na bandoko beso ya lelo émission lelo couleur ma solo na commune suka nanga vraiment fiska bia merci nenge ozaki libako ya koya merci beaucoup merci na honorable na biso Francis ba mele donc ça la vraiment bien merci na maman Fatou Eberi so di maman tema tous amis qui est vraiment merci maman Frida Mousia donc maman Frida Mousia o ya li ukala lo yoma lukala luyuma na tongo za na silence mais na moye yandu ka ko saka na kate lukala ma fiska boya à vous. Voilà, merci na Elohim mignon moi on va aller ko sape mosa kitoko yenda na sima kamera honorable merci na ndeko ya lwa ki na lokasa biso moko kwa lelo merci vraiment donc merci à Elohim mignon sima ya caméra vraiment ciao à la prochaine émission ciao.